na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokota na biso tolata voya nsima mboka tala ayesali na ndenge na yo mwani Nous sommes en vacances ici. Sans juste sur les régos. Vraiment. Wow. Bien. Merci, bonsoir, bonjour partout Koutane Lebino. Place tout Bozolanda biso chaîne Moko Bidor TV. Babini par ailleurs, chaîne un peu Sarabino Makamba Vitoro. Je dis que NNFC Bino capable de se combattre, nazana ba surprise. Ya repèse la Bino na Bidor. Na ben na Bino na Royambaye Moko. La patronne. Pour le chaîne quoi. Royambaye Moko za na mabele za na Kinshasa. Je dis que ces journées minutes à Kinshasa. Les gars n'essaient pas de se faire Manu le roi na Belgique. Le ben na yamba campo de mer a détaillé biso. Yémoko sur le terrain. Je dis que Pablo Escobar na Paris makamon na lobaki yangoyo. Nazana yimo campo de mer budget bidor. Naza awa. Namatonge na Irebo A37. Je dis que makambo za awa. Merci nazana invité na nga spécial na maki maman na nga bijou bidor. Yende Kolo Masolo, je dis que Masolo bon on a dit que nazala yemoko Kolo chaîne pour développer to tuna ndenge bosenga azma tuna la biso mer nini pusaki ya sala boye nini tindaka sala boye je dis que nazuye yemoko sur le terrain malgré zaki musika pepo mais akomi déjà na Kisasa. Bonjour mère. Merci pour caméra ya Bidor TV. Ya maman Bijou Bidor, je dis que yomoko pe grand frère tout le monde sur le terrain. Ouais. Je dis que partout dans le monde, Angola, Kinshasa, Luanda, Poto, Babenanga, Azmak invité biso mère sur Kinshasa. Je dis que mère, mon aka mère na Poto et mon na YouTube. Associé les sous monsieur ya Rolamba, ya boye mais yemoko to lingaka to yoka yemoko exprimer place na biso. En tout cas mère, ma question était bien, mais to tuna kaka. En tout cas, merci Nando. Merci Nayope. Bon séjour. Merci bon séjour à Kinshasa d'abord. Merci beaucoup. Je dis que Batapoto Bolé. Babi, maman Bijou Bidor à Kinshasa. Azma qui est de son maman Bijou Bidor. Donc déjà ça formaté. Bon voyage. Bon parcours. Voyage de l'équipe bien par la grâce de Dieu. Surtout pas la bidon au Congo, hein? Oui. Mais ça va. Ça va. Ouais. Ndenge ni nous découvrir au Congo. Ah, vraiment, na rôle de la Congo, c'est parce qu'il y a un monaki. Mais la différence c'est ali entre Europe et Afrique. Tamsundo yebone ebite ozoko kape ba climat na biso, ozoko kape ba jar na biso parce que biso ba makambo ezebele mais
mais bitozo ko zo vendre za très à l'aise et place zo là la chose très à l'aise vraiment pour na wana coup de commis tout ça fait hein maman déjà ça trop keen quoi donc la message veut dire que bana poto mutu bolukaki yeyo malolo toza la mère veut dire que toza la mère sur le terrain mais question na ngeza liboyo na mona ka chaîne Bidor parce que na sabona pe na chaîne Bidor ah merci na mona ka chaîne Bidor na mona ka ba actualité na ba Facebook na mona ka partout ba actualité mais balinga batu na ba vie bon c'est que moi si je te dis basi na époque bazaki makasa osala ba activité donc créer mo loko ko sa mo loko mais mère au créer chaîne Bidor eloko nini oyo epusaki yo ocréer chaîne Bidor to eloko nini sentiment nini oyo etindaki yo osala chaîne Bidor? oui nasalaki chaîne wana parce que ninga koyede bato mama bijou alatisaka kolamba mama bijou nazala émission nanga ba amser mama bijou aza na émission ya promotion ya bastar mama bijou asalaka bapublicité ya bato et puis yanga moko eloko epusaki nga nasala chaîne wana yango wana c'est-à-dire ndenge osalaki chaîne wana mais oza mpe na bénéfice na chaîne wana parce que ntango yo omoni tokoma oui koengage bato c'est trop dur parce que mosala yango ya youtube so oza libanda oyeba na vérité te mais soki okoti na kati oyeba mpenza badifficulté eza na kati tu vois eza na mingi bakanisaka ke soki tosali eloko etalami tofutami mais c'est pas ça yango na moya koengage bato eza te parce que nga moko nanu nazokobose no nazwi eloko te na youtube tu vois naza kaka omoi ke nazalaka na cameraman nanga oyo azali monteur nanga na nkombo ya diedo mais oyo nazala na journaliste nazalaka na ye te apart yo papa nanga nanga moko mama bijou c'est tout. merci pena mama na ngai nazwa point moko boye eza très capital ya kolamba vedike namona kolambaka biloko nyonso bato baliaka dernièrement natalaki namoni olamba bangombe olakisa bato ndenge balambaka ma bijou Bidor yo olakisa bato ndenge balambaka yo nana alakisa nde balambaka mpo yo olakisa bato ndenge balambaka parce que natala babiloko konamona kitoko osatike loko mutu moko boye est ce que otangela kolambela to eza kaka bado to mama mutu alakisa na ye en tout cas koko eza mabe nga nayebi kolamba na poto mais naza mwana moko na apprendaka natalaka so natali namoni nayebi déjà ndenge olambi parce que mama nanga alambaka bien tu vois ntango nazalaki na kongo nabandaki kolamba te mais nabandaki komona ye quand même loko eza nango don eza ya famille biso tolambaka bien yango nga mpe nalambaka bien mais nga nalambi na poto po bana poto batuna babi bato batiaka manzaka milai balambaka te mais comment mama bijou Bidor asala manzaka milai mais olamba c'est-à-dire que olakisaka bato ndenge balukaka balamba nalakisaka nasalaka bagato mama bijou alambaka biloko ya bato mwindu alambaka mpe biloko ya baeuropéen to nasangisaka tu ah bon c'est-à-dire que mama bijou na kati ya chaîne na yo nyonso ezali bongo namonaka ye moko boye natalaka namona batéâtre namona ye moko ota banews ya bato wana banews bakotaka kwaya eza na bato biso batolinga babimi biso mpe toza na posa ta mosu natia gaki na nga natia mwa eloko na nga naposte mwa nini est ce que ezaka na bacondition non chaîne ya Bidor tu vis eza vraiment mpona motu nyonso mama bijou dor afungoyela motu nyonso tu maboko naza na chaîne na nga mama beya nazopesa mbote aparti ya allemagne azwa journée ya dimanche ekoma neti ya ye ezalaka émission na ye tosambela elongo ezalaka chaque dimanche na 19h juste azwa yango apesaka nga bavideo na ye nga natiaka yango na kati ya chaîne ndenge oza na papa soki osali eloko opesi nga na boyaka te donc nga vraiment nazwaka eloko ya motu nyonso tu nafutisaka eloko te mais à part ça oza na baactivité mosusu ape jamais créé eloko sa bénéfice c'est-à-dire oza na bénéfice oyo ozwaka to oyedaka bato kaka na nzela ya chaîne. ok nakoki korépondre oyo nalobi d'abord ke nasalaki yango mpona publicité d'abord publicité yango ezobase mingi na publicité na nga moko bénéfice nanga déjà yango wana parce que nasalaka bapublicité ya biloko nanga ka na kati ya chaîne nanga nayoki awa otangeli biso émission ya amser nalandaka mpe émission amser wana parmi ya bato baleka ya amser batundaki nga yango merci mpena na Manu le roi depuis Belgique na question tunaki na komi mpena na question na yo les bourgeois de Paris batuni nga babi
toni toyeba est-ce que mère ne soit ba âme sœur. Est-ce que bato pe baso ba âme sœur, ba femme, ba garçon, to ba papa baza pena ba o akobeta pe to la bimamité. Na grâce émission wana nga nazwa mwasi. Na grâce émission wana nga nazwa libala. Na grâce émission wana nga nazwa boye. Est-ce que bazali ba témoignage na bango za nango? En tout cas vraiment on y a type moko ya bien parce que ndenge na ye na Congo nazalaki déjà invité et pas ya bongo na benga bango bana na konga mtu nasali ke nasangisi bantu nazalaki invité et pas ya couple moko na bengisa kinga donc ba yamba kinga pona kopesa nga merci na oyo nga nasala pona bango et puis nazala ba témoignage na otinda caméraman nanga akoluka moko ye moko akotémoigner boyoka epa na ye parce que nayebi ki mabala esalama ebele na émission. Ah bon. Yeah. Na promotion des stars. La promotion des stars, vous avez star, car musicien, comédien ou à la peintre, vous voyez, tout le monde a décorateur parce que tout bazar dans le domaine de l'art. Est-ce que promotion des stars, ça pour les artistes, musiciens, artistes, comédiens, tous les arts pour tout le monde. En tout cas, les arts pour tout le monde, mais maman bijou t'as pas. Maman bijou a vendre à naïe, grâce à la vente nanga, au CP le lobby bon, nali kana émission à maman bijou à promotion des stars. Oyelinga vidéo na yo, opesinga ozala musicien, ozala comédien, ozala tiaka couleur. Et olakisika œuvre na yo, maman bijou ozwa vidéo na yo. Merci bena bana poto, maman bijou a ebisi bino vendi ke pana ye ya benga ne batuti. Mais ozana vidéo na yo, ozana poso sala amser so otindi, yango tomoni amuta témoigner. Alobi déjà yazana amser, na pesi epe mbote. Me dit que ana bidor makambo ezalaka ya normal ya mabeza to bino bolo kutu kwa amse kutu te nakuta na mère alobi nyonso eza normal mais mère na ngena tuna sous question moko na kati ya chaîne na yo eza kaka bureau chaîne eza na poto na kati ya chaîne na yo eza kaka bureau chaîne eza na poto to eza na Kinshasa ba interview mosusu to monaka. Yo vous êtes journaliste, tu engagé un journaliste, tu comment? Oui, pour engager, c'est trop dur parce que vous savez, YouTube, sur les bandes, on y a des vérités. Mais si vous continuez à faire, vous y a des difficultés. Tu vois, il y a des gens qui sont qui salent locaux, et talami, tu foutami, mais c'est pas ça. Il y a un moyen pour engager tous les athées parce que nous avons bossé dans YouTube. Tu vois, nazaka ka au moins qui nazara na caméraman nga, ou azali monteur nga, na kombo ya Diedo, mais on nazana journaliste nazara na yete, à part yo papa nga. Nanga moko mama bijou c'est tout. Merci pena maman na ngena zo point moko boza très capital ya kolamba. Veut dire na mona ko lamba ka biloko nyonso ba ya. Dernièrement nataki na moni olamba ba ngombe. Olakisa batu ndenge balambaka ma bijou bidor yo olakisa batu ndenge balambaka yo nana lakisa ndenge balambaka po yo olakisa batu ndenge balambaka parce que natana ba bidoko ko ndenge na mwa kitoko osadike loko mutu boye est-ce que tangela ko lambela to isakaka bado to mama mutu alakisa ona yebi. Wow. En tout cas koko c'est ça ma bien ngala yebi kolamba na poto mais naza mwana moko na apprendre na talaka so na tali na moni na yebi déjà niveau là parce que maman nga lamba bien tu vois tant on a zaki na kuna bandai ko lamba te mais na bandai ko mona ye quand même donc ils ont ngo don ils ont la famille biso to lamba bien et on nga pe na lamba bien mais nga la lambi na poto po bana poto batuna babi bato batsaka manzaka milai balamba te mais comment maman bijou bidor asala manzaka milai mais oh lamba. C'est-à-dire que au lac ça va battre n'importe quoi balamba. Na lac ça va. Ça la bagato. Maman bijou alamba biloko ya batu mwindu. Alamba biloko ya ba européen to 500 tout. Ah bon. C'est-à-dire que maman bijou na kati chaîne na yo nyonso ezali. Bongo na mona ka mo boy na tala kana mona ba théâtre na mona ya mo ta ba news ya bato. Bato wana ba news ba kota. Kwaya. Wezana batu shwa tulinga ba bibi biso beto zana posta ta muna ta gagi nanga. Na tsa mweloko nanga na poster moi nini est-ce que ça na ba condition? Non, chez Nabidor tu vis ça vraiment pour la mutunyoso. Maman bijou dor afungo la mutunyoso tout maboko. Naza la chaîne nanga maman bien nazo pese mota partir à Allemagne. Azwa journée à dimanche.
Et comme on est ici, l'émission na eto sambila elongo ezalaka chaque dimanche na 19h juste. Azwa yango apesa anga ba vidéo na yenga na tsaka ngo na kata chaîne. Ndenge ozala papa soki osali eloko pesi nga na boya raté donc nga vraiment nazwa eloko ya mutu nyonso tout na la futisa eloko tout. Mais à part ça, vous avez une activité mosusu ata la chaîne wana. Yeah. Mais vous avez une chaîne wana parce que tant yo moni ko créer eloko. Moi jamais créé le sans bénéfice. C'est-à-dire que vous avez un bénéfice pour yo zo bato oyedaka bato kana nzela ya chaîne. Ok, na koki ko répondre yo na lobby d'abord que na sala ki yango pour la publicité. D'abord publicité yango ezo basé mingi na publicité na ngamo. Bénéfice nanga déjà yango wana parce que na sala ba publicité ya biloko nanga kana kati ya chaîne nanga. Na yo ki otangeli biso émission ya Amser. Na landaka pe émission Amser wana. Parmi les bateaux baleka ya Amser. Bateau na kinga yango. Merci pena na Manu le roi depuis Belgique na question tunaki na comme pena na question na yo. Les bourgeois de Paris. Bateau nga babi Torito ye parce que mère ni so ba Amser. Est-ce que bateau pe baso ba Amser, ba femme, ba garçon, to ba papa baza pena ba o beta pe to la bimamité. Na grâce émission wana nga nazwa mwasi. Na grâce émission wana nga nazwa libala. Na grâce émission wana nga nazwa boy. Est-ce que Bazali, un témoignage na bango sana? En tout cas, vraiment, on y a petit peu mon bien. Parce que nous sommes na Congo, nous avons déjà invité. Et pas ya Congo la benga à bango banana. Congo nous a sali que la sangisi bato. Nous avons invité et pas ya couple moko na bengi sakinga. Donc ba ya bakinga qu'on a fait ça merci na o ngana sali pour na. Et puis nous avons un témoignage, nous avons caméraman nanga. Akoluka moko ye moko ko témoigner boyoka epana parce que na yebi mabala esalama ebele na émission. Ah bon. Yeah. Na promotion des stars. La promotion des stars on va star car musicien, comédien ou à la peintre vous voyez tout mutu moko à la décorateur parce que tout bazaka na domaine ya art. Est-ce que promotion des stars ça ka pona artiste musicien, artiste comédien tous les hommes pour tout le monde. En tout cas, il y a pour tout le monde, mais maman bijou t'a lu. Maman bijou a vendu à Ganaye, on a son vendu nanga, on s'est payé le bibon, nali kana émission à maman bijou à promotion des stars. Vous voyez la vidéo là yo, on peut signer aux à la musicien, aux à la comédien, aux à l'autre à couleur. Et on la qui s'y a œuvre là yo, maman bijou aux à vidéo là. Merci bena bana poto maman bijou a ibsibino veut dire que panaye ya bengane batuti. Mais aux en vidéo na yo aux en pour ça la Amser so otindi yango tomoni ya muta témoigner alobi déjà ya na Amser na pesi pe mbote veut dire que ana bidor makambo ezalaka kaka ya normal ya mabeza to bino bolo kutu kwa Amser kutu te na kuta na mère alobi nyonso eza normal mais mère na ngena tu na sous question moko na kata chaîne na yo ça kaka bureau chaîne eza na pote A37 na mapende c'est-à-dire que so balingi balatela mba kitoko biloko bien bayandi na yeli bana poto babi awa commande atolata biloko poto biloko mingi ya poto mama lobi veut dire que la boutique biloko ne pe ya poto ezali soko ye bo commande ko bata poto musu bazaka ta musu ko sala commande est-ce que commande pe ko za la partie ya za na France yo za na Allemagne na sombaka mingi ba chaussures na Italie. Il y a des tonton bazali a mingi na kotanga ba kombo te akokotindela nga catalogue tindeli nga poni sapato nazana baso na voyager te nazana batu na Italie nga pe na tindi catalogue wana basombi eloko batindeli nga na tindeli na sala kama awa obeti 18 ans na monde akolati sabato chaîne ebeti combien d'années bon chaîne ngeza na ba 1 année et demie c'est-à-dire que mère aux en plein chaîne ça na 1 année et demie combien d'années maman bijou ça ba 2000 et quelques abonnés. Ah bon? Ouais. Na une année. Ouais. 2000 et quelques abonnés. C'est-à-dire que mère aux en plaire. Ah bon? Ouais. Merci bena bana poto babi ya boezala raté. Ezala kaka awa. Malolo na pesi ombote, madesu na pesi ombote siko zali veut dire que makamba boezala kaka awa mère chaîne beti une année, chaîne biso bidor une année, et toi na 2000 abonnés. Ah, c'est-à-dire que mère makambo ezali. Mère boba na poto balingi olobela bango loko. Préciser bango nini. O promettre bango nini. O bongsili bango nini. Taki ozape na ki.
On a zoé psaka bana poto mama bijou alobaki na bino ke awa nde makambo donc awa eloko nyonso tozoluka okozwa mama bijou nalobaki place akolala etuninga te osali mabe toza la place na biso ya kolala na Irebu A37 tozoyamba donc bato nyonso tu na sens ke okokoza no mpe na mbujumai ezaka mpona bana poto te okokoza na mbandaka okokoza soki na gieme na mboka nyonso to soza ya besoin vraiment oya vacances na kini contacter Mama Bijou na numéro wana maison de passage na ata Lubumbashi tozo bengisa yo maison de passage na biso ezo yamba mutu nyonso en tout cas ils ont accueil ya malamu sécurité vraiment assurée et place eza bien place eza bien na kati eza vraiment donc ndako sika biloko to eza ya sika et puis eloko eza sous malamu makasi ezali nini parce que boutique on a zolo eza na kati. Ah bon? Ouais, boutique eza na kati to sali yango pona bango. Mwana moko ya poto azali en otanga kombote, lelo ekoluka na miso yo moni papa, aye ko somba sim. Donc to sali yango pona bango pona bino batu bozoya awa na kati, ozala ta msuna besoin ya obosana ita msusu mwa papier mouchoir. Okuta on a boutique na biso Bidor TV bon moyen de transport. En tout cas to za la voiture to misa. Chasse ça na mambo ebele mutu mso ko zwa transport on taxi bis na aéroport ya ba déranger. Non. Naza na mutu azoko kita lelo. Ngamo ye moko aloué ndaku na ye. Aloué to kende ko zwa ye. Donc to na kosala makasi ke baki ne bazwela ngaye baya batikela ngaye na ndako. Donc pona koya na yo ko banga te au louer place, au réserver place une voiture na yo pour na ba kende kozwa. Et après ce que commis on a kati, aux a besoin de sous ba séjour na yo, voiture pour ça yo. Na za la voiture est à disposition la maison de passage na biso. Maman Bijou, merci na ba réponse parce que dès que nous avons ba question ça yanga ba réponse ça yanga. Maman Bijou ba tout denga pe question ba bi photo tout na Maman Bijou. Maman Bijou a mère ya combien d'années? Ah, Maman Bijou a beaucoup d'enfants. Regarde, c'est ça. Naza bana ebele. Hein, naza maman ya bana ebele, donc Maman Bijou a na bana ebele. C'est-à-dire Maman Bijou a responsable. Ouais. Merci pena na bana photo ndenge bolinga ka babi satime mission ya ngoyo ya Bidor TV babi veut dire que awa nyonso ezali promotion des stars bazola ka sabatu kolamba veut dire que ba mission ba amser ezali ino mo bomona déjà muta témoigner ki ni par ailleurs maman pa lobi veut dire ka osunga bato a bongisi biloko ebele pona bino a proposer biloko ebele pona bino mais mère na moni hôtel na yo veut dire que emplacement na ngo esalinga bien. En tout cas, bana poto Manu le roi. Vous appelez soko lingo ya numéro ya wana. Contactez mère, ba repé sur place bien, transport ezali et sika ko vendre ezali. Me dit que awa tout ezali. Mère, question nga ya suka na nina tuna. Pona mère. Est-ce que ndenge yo osala biloko na yo wana boutique, chaîne, si c'est là, est-ce que na kini awa chaîne wana Bidor les APA local net au monde en TNT tout et soukaka na YouTube parce que tout le monde a ba chaîne mingi za ya YouTube yebi na mapena local na kishasa na TNT mais na yebi te babina tout est-ce que Maman Bijou chaîne on les ala ka ya YouTube est-ce que na kishasa pe na local ezali ou pas? Non, pour le moment vraiment tout ça na YouTube na ça sera ba émission na Congo ba tindelinga ekeika na YouTube na za na chaîne na local ndeko lugona na exactement. Merci pour na bana poto moi dédicace na bato balandio parce que bato belé balandio na biki yo za moi en Europe za moi en Afrique. Je dis que bato belé balande mission partout dans le monde na Angola balanda ngo passer ya na PCM moto sika za ina Luanda. Moi dédicace moi numéro de téléphone moi adresse sur Facebook ndeni bako contacter mutu musa ko linga somba moi pantalon moi body moi jean mutu musa ko linga poster moi logo na chaîne no ya YouTube. Moi adresse moi dédicace ça ta bien mon numéro de téléphone. Pour bato belé baolela ka mon numéro de téléphone et ça la moi. Non, numéro de téléphone bakomode bakwe tozali abakomi anase baozo yango kaka ndike bazwa ka numéro eza bakomi wana ya mwana za direct na WhatsApp moi dédicace na bato bazolanda Maman Bijou zo pesa ka mbote na bana tout ya Allemagne bana ya Bundes Maman Bijou zo pesa lisusu mbote na bana tout ya Bandal o bayebinga nazo pesa mbote na bakopine nga na bandi na Maman Jolie na Belgique na bandi na Maman Maggie azali ape na kin Maman Maggie na bandi la Bijou la Blanche et puis Meje na Allemagne
na pesi lisusu famille na nga mobimba bamosi tu esika bazali mbote na nga yango oyo na pesi pe bana na nga c'est ça. Merci pena na bana poto ndenga tolobaki tokomi déjà na suka ya émission na biso ba détail tout bino bolingaki mama pesa bino ya mwana déjà pesi bino dit que na pesi bino mbote sike ezali Pablo Escobar babi wata teka mtabwaka ko biso pe mutu nazimaki yeyo Merlin d'Europe na Nigeria na pesi mbote sike ozali Kaiza tonga mobutu na pesi mbote bijou wawa kinzinga na kata Suisse na pesi pe mbote sike ozali ba question botunaki bobe na nga azimaki tuna mama ba question yango na tuni émission kitoko yango en tout cas botika la malamu tika nzambe na nga batelo merci mama nongo ya ndenga. Merci beaucoup papa azimaki ngapela sepeli makasi. Merci bye ciao. Bye. En tout cas merci en tout cas na epena ko pesa témoignage na ngai pour émission amisère en tout cas pesa batebele makambo na pesa merci na mabijou asaki émission amisère biso pe oyo deti mama desu tozwa ki pe ba amisère na biso ya omoni émission mère apesa amisère c'est émission moko ya jeté et c'est émission autant mère atsaki yango neti biso mama desu tozwa ka ba avantage tozwa amisère et c'est émission moko quand mère asala ki yango en tout cas j'ai na pesi amisère na ngambo te sika zolanda ngai ma desu yeyo azali en tout cas mabijou mo c'est toane na kisasa azali awa émission ba amisère bon nango le kuta te ton mère atie veut dire pesa li meilleur veut dire solo là neti ngana solo là qui veut dire na zo amisère na ngana Europe la pesi amisère na ngambo te de salaka merci ma bijou bidor. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.